oza wande konangai olungwa kisasa okenda poto ngo kenda ozo simba isengo ya poto te parce que makila ozana yango eza makila ya sécheresse mabele ya kokauka soko zo eloko loni moye bota ezate barandra maboko na improductif et produire ke loko moko te menga note ya yo note onde konanga mwasi note onde konanga mobali ozi grâce ya koyoka mate ya ozi grâce ya koyoka tem makila na bino makambo ozomona eza yo moko te ya na bino pe komela ye bosimbaka mabala te bosimbaka misala te bosimbaka ba voyage te nino bakausi na vie na yo ozobunda mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi et que Dieu vous bénisse ce matin. C'est votre humble serviteur frère Stallone Yozuli Baku ya kolanda ngai na kati ya chaîne les Nazarene TV Zambi apambola yo toza toujours kokoba ya kolobela na temo nzamba pesi biso poto lobela bino. C'est la réclamation du sang d'origine causée par la sécheresse. Bien-aimé, eza makambo ebele oyo ezokomela bato na kati ya vie. Eza ba makambo ebele oyo bato bazobika na mabota na misala na kati ya famille na kati ya ndako ya libala. Réclamation du sang d'origine ezouta wapi avant na banda côté ya yofo na prier. Béni soit le nom de l'Éternel à jamais. Papa totike siko na maboko na yo ngati na loba yondo loba na disposer motema nanga et le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tozolo de la réclamation du sang d'origine d'avance. D'abord réclamation eza eloko oyo ezoboya mutu asimba esengo na vie na ye ezoboya mutu asimba étoile na ye ezoboya mutu alela na ba chance na ye. Or ozoka kombo yango réclamation eye ko réclamer esengo na vie ya mutu oyo na makila oyo ozoporte ozala makila oyo ba réclama yo oko sepela te ba réclama yo oko simba mbongo te ba réclama yo oko simba libala te ba réclama yo oko simba destiné te. Réclamation du sang d'origine o le petit katsungi biso abe ami ya mutu evani na kati ya makila oyo zana yango mama na zana yango papa abota papa na zana yango ezana batu musuba bimana makila oyo ya banganga eyana batu musuba bimana makila ya ba chef coutumier eyana batu musuba bimana makila oyo batu babota na passe mama abota yo moko botika mwana moko wana paso kita mabote yaka na difficulté eyana makila oyo batu bazwaka misala na passe eyana makila oyo batu babongaka na passe siko tozolobela la réclamation du sang d'origine causée par la sécheresse. Or eyana makila mususu ememela bango bokauki eyana ma famille mususu bokauki nde mterenyaka. Or na kati ya bokauki mabelo ya bokauki olone loko moyebota ezate parce que eza na fumée te eza na mai te eza makila oyo oza na yango yo oza na improductif ata ozi mbongo wana moyebota maebele ezate ata osimi chéri
moi sherana aya abotisa libala na kati ya vie na yo ezate ata aussi musala musala wana moi ebotela oba ouverture ma ebele ezate parce que ozana makila ya se ya chasseresse ya bokauki tota na Bible. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 12, le verset 9 à 10. Et à partir de là, Jésus entra dans la synagogue. Voici se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandera à Jésus, est-il permis à faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il a répondu, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'un brebis, qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne cesserait-il pour la retirer? Combien un homme ne faudrait-il pas plier un brebis? Il est donc permis de le faire du bien le jour du sabbat. Bien-aimé, bazotal sabiso na katia bil. Ezalaki Yesu akoti na kata synagogue. Synagogue eza bisika obanda koyekola makambo nzambe. Tokoyekolobela synagogue ezali église. Na kata synagogue ezalaki na mutu moko azalaki na maboko kokauka. Ndeko na ngai eloko nini oyekauki na kati ya maboko na yo. Maboko ya bato ebele eza ya kokauka. Esimbaka esengo te. Esimbaka commerce te. Bakausela yo voyage. Ndongo za wana odasi 4 fois si yo raté. Ma visa ezo simba te parce que maboko na yo bakausa ya yo. Mo simba voyage ezate. Ndongo za wana o raté déjà 4 fois libala. Maboko na yo mo simba libala ezate. Ndongo za wana o raté déjà musala plusieurs fois parce que baloba maboko na yo moesima musala ezate. Ndongo za wana ndeko nango zola nanga bisiko zali maboko na yo au perdre vos opportunités belé fond de commerce zala ki nango ataba ozim $100, $200, $300 bité na koti sango na commerce e bote la nga moye bote ezate parce que maboko na yo bakausa ya ndeko nini ya yo bakausa. Bazotangi la biso kombo ya mutu moko na Bible. Batengi kombo na yete, mais bapese identité ya problème azalaki na yango. Ezalaki le jour moko yeso akota na kata synagogue. O synagogue eza bisika o ba yuda banda ko yekola makambo na Nzambe. Lelo tozo la synagogue eza pour représenter maison de Dieu. Eza pour représenter église. Ezalaki le jour moko yeso azokota na kata synagogue. Pe na kata synagogue ezalaki na papa moko azalaki na maboko kokauka. Toyaka na présence Nzambe maboko pamba tozongaka maboko pamba te. Bokauko sana yango na makila na yo ndeko na ngai. Ezaka na mutu moko kolongola ngo bokauki ekoma mabele oyo botaka ba production. Ezaka na Yesu Masia oyo kolongola maboko na yo mama nini ye kauki. Ozawa ozana ndako libala me baloba na yo bakausa maboko libala ya bien ozeli ya kitoko me bana bazate libumuno si bakausa yango maboko no moisi mabana ezate. Ozawa ndeko na ngai olungwa kisasa okenda poto ngo kenda ozo simba isengo ya poto te parce que makila ozana yango eza makila ya sécheresse. Mabele ya kokauka soko zelo koloni moye bota ezate barandra maboko na improductif et produire que loko moko te menga note ya yo note onde konanga mwasi note onde konanga mobile ozi grâce ya koyoka mate ya o ozi grâce ya koyoka tem o makila na bino makambo ozomona eza yo moko te ya na bino pe komela ye bosimba ka mabala te bosimba ka misala te bosimba ka voyage te nino bakausi na vie na yo ozobunda ozo sala effort nyonso nini yo salite pozo mbongo wana o voyager nzamba salongolo okomi na mboka wana babi siko banda siko kobota biloko malamu sunga libota somba lupango
sala makambo bato balobaki tozala peine ndeko na biso na poto yo esala makate baninga bokena na bango bazosandeko kosakana na réclamation te olungwe kisasa obimi mais réclamation makilo sana yango ya bangale ezokanga ya bakongo ezokanga ya baswele ezokanga oh Bible sungi biso na Psaume chapitre 2 le verset 3 brisons leurs liens et délevons-nous de leurs chaînes pointe maboko na yo elungwa bokauki ebanda kobota ba makamamala ya liboso buka nanu lien ya makila siko bimeli nango tango kobuka lien ya makila c'est alors chaîne ekangami na maboko na yo ekangami na makolo na yo ezoboya maboko ne simba nde kolungwa eko permettre yo obanda kosala makamamala ya malam tanke nano briser lien libota na binote ya makilo zana yango na kati ya lien tomona makila na kati ya makila tomona ba phénomène noir na kati ya ba phénomène noir tomona ba phénomène héréditaire bino bo hérita ni na famille na bino na kati ya famille na bino makamuni na malamu ebota na kati ya musala na yo banda kosala musala ne boteli yo nini parce que maboko na yo balobaki ekozala na sécheresse papa waza na posa asimba loko baninga baosimba mais ye maboko na ye ekomisaki incapable ndeko loko mine komisa incapable eza makilo so porter yango makila wana eza ko s'opérer na réclamation zani réclamation za maloba esprit invisible n'esprit visible maloba wana eza visible eye kovana na esprit eza visible o eza yo e bandi siko tango eye na vie ya mutu esengele pesa forme ekokisa maloba o baloba babe na makila na biso basi bakobalaka te bano kobotela kana lupango wa famille na makila na biso ata mutu avoyager na ye bisika kuna kokenda akosala loko moko te yango zomona depo kenda okoka kosunga famille te yango zomona depo kota na libala obotaka te eza yo moko te na ba obaza na kisasa libumu na bino bakausa yango basilisa bana basilisa sengo mena zo déclarer na tomba lelo okuzungolo ya koka mateya mutako bundolo bitumba oya kozongisa maboko na yo ekoma productif eza nde sumasia le jour ango papa oyo ayebaka teke yesu akoya na nzela na ye azwi grâce ya kokutana na yesu azotuna yesu est-ce que eza permis mokolo ya saba obikisanga réclamation d'origine du sang causée par la sécheresse et s'opéraka na baloi amen baloi ya famille ememelaka bato ba négativité loi ezomemela biso d'interdiction réclamation famille evane na kati ya loi na kati ya loi tomona d'interdiction mutuni na tiela bino loi parfois c'est akufa mais maloba wana bino bozana yango eli bino sécheresse non sécheresse kaka na mbongo eza na bato mususu mbongo ekima na maboko eza na bato mususu balobeki na libota na biso makambo malamu ekokota te depozwa mbongo otinda na kisasa basombelo lopango déjà tozobeta okende 10 ans makambo na ye ebeba parce que balobeki maboko na biso moye bota makambo malamu ezate depuis mobala azwaka ide ya kokangolo lopango jusqu'à là banda bakanga lopango ne boti matiki bokende desi 7 ans makambo fiancé ya 7 ezalaka te ekoma 3 ans 2 ans boseli makambo parce que makilo zana yango eza ya bokauki mama eloko ne bakausi kati na yo santé no bakausi wana mbongo mais santé bakausi kimbe zati mais le jour moko tata ayebaka te yesu koyeka na nzela na ye lokola pe ozolandanga oyebaki te te nga na koleka na nzela na yo po te na te ya yo na yo kopesa solution te mais solution eza yesu masiya nga na mutu lokola yo mais yesu na te ya yo yenda bimisaka na kata ba chaîne yesu na te ya yo alongolaka maboko ekauka ekomaka kobota bambuma
Yoso na te yo alongola ka libumo ba obengo kisita abosa kabana. Yoso na te yo alongola ka voyage yo ezo bote lo côté ezo tinde lo côté metango so kuta na Yesu kaka muto ba ke banda kenda poto abosa na biso mais à rencontre na Yesu ezo fait différence. Le point mwana baloba ko kotonga te mais na Yesu kotonga yango. Ndako na baloba ko kosimba te na Yesu kosimba yango. Babe est-il permis Yakobi sanga mokolo ya sabata loi les autres na libota na bino réclamation fani na kata loi o loi ye ko condamner bato loko moko et condamner bato nyonso stérilité ni ne condamner bino stérilité ni ne condamner libota na bino bobota kana passe ata ba obasana kisasa babota na passe ata yozui mutambo kona na poto obota na passe parce que bakausa la bino ese esengo stérilité ni neza na kata ba affaire na yo ezo matate affaire na yo ezo simbate parce que makiloza na yango ezaka ya sécheresse ya bokao qui mena décret na tongolelo les deux que je te presse comme une solution afungola ka mutu bisika mutakangite akangaka oya fungolite. Or Ésaïe chapitre 9 le verset d'Abisso 5, Bible te voici un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil de Dieu pour ça, prince de la paix, Neko, Ezaka Yesu Masia. Domination ya bokaukinayo, Ezaka komba Yesu Masia. Aussi grâce, Yakobo Kamatea o. Aussi grâce, Yakoba eloko ni nezo de na kata fina yo. Ndeko na oto Yesu Masia. Bible so le bete jour moko. O mukola délivrance mutu mutaiba rangote papa. Mukola délivrance mutu mutaiba rangote ndeko na ngai. Ba faire zo simbate. Makilo zana yango, eza makila ben productif. Makilo zana yango, eza makila sécheresse. Oh tant que le la sécheresse, eza na domaine physique, et spirituel. Babandaka na molimo. Na molimo ba lobaki et ko affecté. Siko physique obandi ko bika yango. Ozo tuna est ngamoni no to sala. Ezali kamangambo to sala te. Ezande likambo ya kobele la nzambe. Jérémie 33 le verset 3. Bible zo bete invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Oh et ala makamami nene bomba mina makilo sana yango. Ozolia mais santene sa malamu te oana kata libala ozobi ke sengo libala te oboti bana mais bana wana ba osunga yo te parce que bana ba na makila ben productif bisika mabele bota ke loko te papa sécheresse kozala passe koya calamité koya échec koya blocage koya condamnation koya loi ni so condamner bino. Est-il permis de me guérir le jour du sabbat? Maman, nana ngalo baki yo kotika la kana position wana. Nana ngalo baki yo ko mode sengote. Nana ngalo baki te yo okobota makama malamu te. Mais na dekala na tongo lelo. Maboko wana ezo simba musala. Na dekala na tongo lelo. Maboko wana ezo simba ba monta minene. Na dekala na tongo lelo. Maboko wana ekobanda likambo ekokena ngoti na suka ande konanga nazo bimisa yo na famille batoyo baza ben productif kaka yo ozo bimisa mutu kaka yo ozo longa kaka yo ozo régner. Or Jean chapitre 3 le verset 17 Bible nous dit comme Moïse a levé le serpent de dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Quiconque croit à lui conserve la vie. Ah mais ko ndi bilanga tinga na mutu lokola yo ngape na kina ba problème mais yo sa kangolinga yo pa so kangola yo zoka misu na yo tel le serpent de rein oaza Yesu Masia tengo ko talela ye veno ba beta o ekause sengo veno ba beta o ekausa mabala veno ba beta o ekausa ba voyage veno ba beta o ekause sengo mama yo Yesu asoso misango. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Solution zakaka yakapa Yesu Masia kolemba lo sambote mama kolemba lo sambote ba pasteur bateya batebele baleka na synagogue maboko papa ezonga gate mais le jour akutana kana Yesu
okutana président de la république okutana ba ministre okutana ba lolenge ba peso solution te mais ça na général de général comme de Yesu Masia tango so kutana na ye ba pasuwana ba pota motema wana azo bamba yango maya miso mesana kolela mais mokolango eko changer lokola bina Psaume chapitre 30 le verset 12 à 13 qui a changé mais l'amatation à la grâce yesoyo ako changer kolela non esengo ako changer kolela non esengo ako changer pasi non esengo ako changer maboko o batu basimba kate yoso simba yango o batu bazwaka te yoso zwa yango ko banda lelo na déclarer na yo réclamation ya banoko et na pouvoir te réclamation ya batata et na pouvoir te et na moto moko et ça futa ki nyongo na yo na ngomba Golgotha comme na Yesu Masia ko sakana na sécheresse ko sakana na makila te olungwe na kisasa mais makilo sana yango e wuti kisasa obimi na famille wana na famille bato babota kate ozwi libala na bota batala yo soko kutane na Yesu te ya bakobenga yo amela milangi okenga yo poto oke Afrique d'ici soko kutane na Yesu te tokozaka na tozaka yana po na poto me ezobota te makama malama ezobota te ataki tenda lopango atete vide na mpaso okosomba te mikande ezobima te okozwa mikanda ndenge nini mikanda nde eza oyo ezopesa accès osala makama malamu mais yo bakausa yabu na te na tongo lelo tikete loba oyo ezala vie ezala changement ezala élévation ezala grandeur yo yoki mate ya oyo benga biso plus 243 85 43 32 989 plus 243 85 43 32 985 maman yali kamba kubuka yali kamba kokata yali boso kutana na Yesu tango kutana na Yesu loba maman loba quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et l'autre ne sera qui papa ou abika parce que asengaki est-ce que kolo eza vraiment permis au changer makila nanga est-ce que ça va permis au longola maboko obokaoki ya ba loi e bota Yesu a prié yaki tango Yesu bondelaki maboko ezalaki kokauka le jour amour échange aki ticket de transformation et ça la mana vie na yo ticket de transformation e kota na libala na yo ticket de transformation e kota na voyage na yo ticket de transformation e kota na destinée na yo ticket de transformation e kota na vie na yo yamba Yesu zala na Yesu akopé sauver. C'était la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien